est devant de la scène. Le nom de Tshisekedi, oyekomi ko symboliser mes gestions, ils ont symbolisé Mouyibi, ils ont symbolisé tribalisme, ils ont symbolisé haine, ils ont symbolisé gouvernement par émotion, ils ont symbolisé Babiloko Nyoso Yamabe, ils ont symbolisé anarchie, ils ont symbolisé présence à ma zone de non-droit partout dans le pays. Ils ont symbolisé Mboka Oba chinois, bazana ba territoire o armak o komate. Ils ont symbolisé Makambu Nyoso Mabe, ils ont symbolisé Bana Batangate, ils ont symbolisé Banzele Zate, ils ont symbolisé Courant Bakata, ils ont symbolisé Maye Zalate, ils ont symbolisé Passina Passi. Donc, ce régime doit essentiellement partir et être remplacé par des gens de Nalobi au Balingi Mbokawana. Bazali et Belé, Pasteur Joël. Et vraiment, tous en ezapé kutute mutumoro kakaye. Ba Congolais ne sont tous ici maboko entre nous. Tokosa ba miracle, pas ba miracle, kaka me musala pour na Mbokawana keliboso. Voilà, Mbogane Kendeliboson de Golivebola, nous pensons à cela. On croit réellement que Nzamba Rosala pendant que 2023 Bakambele très bien pour que qu'on puisse récupérer plus vite que possible le pays. Mais dans l'armée aussi, il y a eu sorti John Numbi qui a fait une vidéo, mais quand même qu'on ça l'analyse sur Yango, le deal que Félix Tshisekedi avait signé. Mais après John Numbi Koloba, qui est en exil, Mboka Pazato évité, c'est le tour de Christian Chioué, le chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, Abimi. Il est dans son tour, à l'objet bien que oh non, nous sommes prêts. Si Numbi veut la guerre, à Rokuta Bango, baza pe bakubunda na balabala, soki sengeli babunda, bakubunda bakosala bitumba ndenge wana. Le M23 ndenge uti koloba baza na terrain, on ne voit jamais le combat de FARDC. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on comprend le rôle Yabato Misala Bazali Nango na Kata Congo bien te éviter qu'est-ce qui ça? Pourquoi il a répondu John Numbi? Est-ce qu'ils ont peur de John Numbi comment? Ah, mais sur Azaki Mobile, il fallait pas ça vidéo. Il y a qui était devant ba soda banini et puis bon na qui na landa que mission na yo nenga azo privilégié na mukanda ne en France parce que il que exil la bière soit moi parle na na sud na France mais la mine côté ba combattant ba odombo ba masembo ba salaraté donc ba zoro bilel so ba moni na paris au qui madame que l'on parle moi village mo boy et moi ils ont préparé mon canana est bien donc ça veut dire que ça montre encore une fois l'anarchie dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui avec des gens. Est-ce que, puis surtout, on entend dans les États-Unis, on a général Powell, au moins, la biographie, à côté qui armé, na neboye, ça qui forme. Parce que le général, en Oshi, à ça la classe en haut. À ça la classe, c'est la simple formation militaire et balaksabicho. Bon, voilà, donc c'est pas quelqu'un qui doit être un général, parce que le général peut zarabatik nango batangaka. Bon, voilà, donc zaba biloko il faut si là, namboka wana. Il faut tout comme bateau baza qualifié. Tant que on a ba général Mayele wana, bango ba kendaka vraiment ba formation aux États-Unis, ba preuve, ba mpika oya ba pilote azara toujours aux États-Unis. Hein? Donc ozo ka ke mutu akenda vraiment Marines aux États-Unis banini. Mais les lieux comme kaka, oh non, azaka na groupe na RCD Goma, mbala moko général. Oh azaka c'est na ba musée et puis ba petit recruteur. Voilà, donc mutu moko kaka ye kaka sans étude ya makasi a commis nini. Mais qu'on réponde à Numbi, voilà, donc wana eza batindi ye aloba me yo lobati bino na bino batama pinga yo loba senga na lobi au bang et puis bazo bang au loba parce que bayebi très bien comment ces gens-là de Numbi sont aussi sérieux de leur côté. Ils connaissent les systèmes, ils ont beaucoup de généraux, des caporaux, des nini et puis campagne électorale on a mutu ya siko na ba Numbi ya lobi ana Félix siko ça campagne yango
na est na bako même na kin po bango babige bango bakolanda na est te ata otie kapend na katanga bango ils s'en fout babi bango baoya kotoka yo na Kinshasa wana. Voilà. Donc voilà, donc ça dit que tu comme une situation délétère, situation moko presque psychose. Donc tozo banga, tu éviter nini roleka nani roboma nani et tout ça c'est parce que deal wala basalaki oh failli la gagner l'élection balobi non topé sango Félix Tshisekedi azwa pouvoir pendant 5 ans. Siko ye alingo ko s'éterniser. OK, et loko boyoka na baninga babi ye a respectera ne loko te bon. On va voir biso siko tokota na makambo yango te tozotala Voilà. kaka. Vraiment, c'est ça. Donc, tokotala kaka bango ndenge bakokende nango ntina suka bango tokoyeba Tina suka. tokoyeba ndenge tokojuge bango à la fin soki bakosala bitumba bien bakosala mpe bitumba te na ndenge ya nommé Edi Kapen parce que eza lokola dernière Edi Kapen kokende oboma bandeko no te mpona makambo oyo okobeta sous 20 ans mosusu ya prison ya wana ya pamba. na CPI. Donc tika na yo ndeko na ngai Edi Kapen oyebi ngai na sutena yo ntango ozalaki na prison na kosola no kopesa baencouragement ke Dieu va faire nzambe asali me nzambe abimisi yo libanda te ke mpo ke loboma bakatange. Donc voilà. Voilà, donc Olivier Bolia, n'est-ce pas, avant toutes nos questions sur l'Iwa ya Mwana Ntemi et Salamina Congo, bon, il est parti paix à son âme, donc nous tous nous sommes appelés un jour à partir. Alors, il est accueilli à Tikibiso, il y a eu un peu de choc, tout ça. D'un côté, il y a l'église naïe, et puis il y a Bandi Bato Balande qui soutenir lié na combat naïe. Malheureusement, paix à son âme. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en un mot? Et puis, bon, je lis sa biographie, on découvre que vraiment c'est un intellectuel. Et puis, il a laissé des traces que nous pouvons s'enrichir derrière. Il y a plein de livres. Il a écrit des livres à Kikongo et plein de livres aussi en français, plus de 200 et quelques ouvrages où il a commis. C'est un homme qu'on peut juger intellectuel qui il nous a laissé des traces. Si on veut bâtir le Congo, voici ce qu'on peut faire. Mais sa mort d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire, paix à son âme, tout ça. D'abord, mes condoléances à la famille biologique naïe, na membre parti naïe Boudia Congo, na mastanga Kamambuko Vianga, na Kinshasa, il pas un membre Boudia Congo, donc mes condoléances na Bino Nyoso. Et ce que je regrette que en a stature naïe, il y a un grand homme politique en Bokanabiso, quelle qu'en soit ma position naïe, mais au moni aucune déclaration, il y a Félix Tshisekedi na pona ko saluer vinaye te présenter mes condoléances na ne Congo nyonso. Voilà. Nayebi que Félix Tshisekedi anomaka ba Kassayen comme commissaire des zones na bas Congo. Ouais. C'est grave. Anomaka ba Kassayen comme commissaire des zones na bas Congo, mais pour la kolia tindaka bato kuna me mpona soki mpasi etuti bato na biso ya bane Congo tomonaka vraiment silence ya ndenge wana ezali eza inexplicable ezali kolakisa haine na bane Congo na bas Congo mobimba ke vous ne représentez rien. C'est pourquoi natindaka bakasayen bakende koma bakonzi na mboka na bino nanko. Voilà. Donc voilà un peu ce que moi j'ai compris comme message que non dit oyo eza haine ya bandeko na biso ya ba Congo. Et tomonaki haine nango eza première fois te tant Tchala mwana pa kufaki lokola azalaki proche ya Joseph Kabila banini tomona matanga na ye a improvisé un voyage moko boye na Mbandaka. Donc comme si Tchala Mwana, voilà, Tchala Mwana qui a fait beaucoup na ndenge na ye pour la musique à Congo, tomona bakundaka balambio banini mais mais il y a Tchala Mwana kara total. C'est-à-dire que nena sabino esprit à Tshisekedi, donc c'est Azana haine, c'est quelqu'un qui Soki Bozana
problème na ye. Na problème bozana ba différence d'opinion donc okomi ennemi na ye. Donc ye azali ou soit boza na ye bien totalement ou bien oza ennemi na ye totalement. Il n'y a pas qui ata la bolamu oyo Joël Konda sala papa na ye tango azaka tango papa na zoya to sele ba campagne biloko wana tu ya otala te ya zotala kaka Olivier alingi muyibi na ngate Olivier le roi zolo baboye donc alors il faut azalate ozomona donc yango na babosani babolamu ya ba mwana nsemi ya bachala mwana ya batebele ya Olivier Bole ya ba Joël Konde la liste longue de Congolais qui ont aidé Wakancha Awa, Finga, Batuna, tribalisme, Likolo, il y a famille Tshisekedi, tout ça, tous ces gens-là sont oubliés parce que eux ils pensent que Bango Bakoki, Batbazal, quoi, Bapion, mais Ngaïté, Ngaoza Pion, Félix Tshisekedi. Non, jamais. Jamais. Grâce à la Pion, Olivier Yaka, Olivier Kenebo. Ah! Pour la écoute yelondeni nga piona ni ya père na bino ni ya IDPS ni ya mutu moko oh champion Mbemba rien du tout biso to ba fanatique te po biso to leki bino na boule to leki bino na ba idée malamu po biso to yebi mabe na malamu bino boyebi kozwa biloko ya leta ko mema na ndako ka na bana osola la mère na biso azobetela nga liso ndeni tokota ina limete abi papa azali na poste moko soki ministre so ya nini tozali ofanda na ndako moko boye ya leta na Gombe abi papa ntango poste wana esili abi non il faut tokende luka ndako na biso. C'est comme ça que nous sommes arrivés à limiter. Abi ndako yango ekomaka soki ndako ya général moko boye akota wana kangama nango ti lelo ozomona ozomona donc akangama na ndako wana ti lelo ekoma ndako na bango ya famille. Voilà un peu histoire ndenge ezolakisa ntango bato baloba oh mais Olivier na limete kuna non tozalaki na baéducation moko nde père na biso non nayoka ya tanga komba Tshisekedi te ke o intellectuel ndenge bino bolobaka non on voyait comme bon, c'est un ami de Mobutu, point barre, c'est tout. Mais on n'ebino bo komisa makamango bo amplifiango, bo maskango, bo maquillango, bo komisango, le côté comme plus que vérité. Donc voilà. À la place, il y a diplôme à graduat, bo bengango docteur en droit. La place. Mais c'est la vérité, les Congolais, bango moko ba créer un peu malheur na bango. Comment vous pouvez appeler un diplôme de graduat un diplôme de docteur en droit? Sachant que tozaki pe na ba docteur en droit, je pense ba liao, banani bayaka la sima belé bayaka, ba maître Nimi Maïdi Kangimi, banani bato bazaki ba grand juriste, ba professeur Pinga Kasenda. Vous comprenez? Bateau vraiment ok yo omoni Tshisekedi azaro lo ba deva ba maître Nimi ba Kamanda ba maître Kamanda to ba Pinga Kasenda il faut pas rien azaro attaquer comme Mr Mobutu pour aller comme moi si mais makambo que y a ba droit na ba maître Nimi na ba professeur Pinga Kasenda na ba nani azaro attaquer parce que aibe que non na ça niveau ya bato wana te. Et aujourd'hui, il faut que le peuple congolais cesse avec les fanatismes et non, 80 millions de Congolais au bazan à moins de $1, au bazo lia bienté, au bazan à bekola bienté, au bassin à bango bazo bon mama bala parce que Pasteur Joël, j'en parle dans mon livre, bassi au que Congo comme pays au yaba mono parentaux donc parents divorcé papa ou bien zana bana yemoko maman ou bien zana bana yemoko donc divorce est tellement que piaka cause il y a divorce il y a Congo et ça infidélité et ça lokuta et ça piaka mobali ya robala lelo bo après 3 ans loin musala depuis à longwa zora musala te mais to romona nani oh Denise Nyake rona ba frère ne bazui misala. Oh, Christian Tshisekedi Bakomo Benge. Même le minerai au Katanga, tu sens Tshisekedi Bakomo Benge les barons. Muto azaki na Bruxelles, Tamsou Azofana Ndako l'État. En 4 ans, commis baron d'Eni. Mawatro. Donc c'est ça, déception. Et bon, si on a le bibon, on va bien Olivier, l'enfant de Christian Tshisekedi, mon ami, laissez tout ça.
biloko tu bozosala eza na suka te. Félix Tshisekedi botika biloko wana. Jean-Pierre Mbemba botika biloko ya peuple nani. Oh garçon Msoussou, Nani, Vital Kamere, laissez le peuple congolais tranquille. Vous n'êtes pas équipés, vous êtes des coquilles vides. Intellectuellement, vous êtes nuls. Vous ne comprenez pas les enjeux d'aujourd'hui. Vous ne savez pas comment construire un modèle économique pour le peuple. Botika peuple congolais tranquille. Basa mboka na bango, bazwa ba o ya mayelo, o bazape, bayebi mabe na malamu. Bino boskanisaka mabe na malamu ezandenge moko. Donc tokotonga mboka la binote. Voilà un peu ce que je peux dire, Pasteur Joël Condé. En tout cas, volume Kei. micro, c'est bon. Voilà, peut-être que les gens ne comprennent pas des fois, mais je vous montre simplement une photo. Kamere, vice-premier ministre de l'Intérieur et plutôt vice-premier ministre de l'Économie, vient d'arriver en Angleterre pour une mission officielle de l'État. Mais vous allez voir derrière Kamere qui accompagne Kamere. Derrière la photo là, vous allez voir en Angleterre, dans une mission officielle. Vice-premier ministre de l'économie. Bato Tumisa Tubache Flash Wana, qui sont-ils? Il y a Massaro qui est son neveu. Il y a le mari de sa fille. Et puis, il y a la fille de sa femme. La fille de sa femme. Alors, à voyage officiel, il y a ministère de l'économie. Qui ont effectué voyage ce qui pour en Angleterre, je crois, comme l'économie dans le Congo. Bon, juste la photo là, quand on regarde cela, on se pose des questions. Est-ce qu'on peut bâtir une société avec déjà des choses comme ça? Comment vous voulez que Mboka Nabino est développé? Mais ça n'existe pas ici. On ne peut pas être ministre, tout le monde a la banane, tout autour de toi, surtout si on sait qu'ils n'ont pas de qualification. Alors voilà le pourquoi Ndeko Olivier Bola a dénoncé ma pratique. Et Ndeko Olivier Bola, j'aimerais que nous puissions... T'as la volume. Oui, je pense que le volume est encore parti, pasteur. Ok. Voilà. Non, mais c'est vraiment déplorable. Ils appellent ça pour ça qu'on sanza. Et la personne, c'est la personne qui a passé 2 ans en prison pour détournement de Yambongo et Mboka. Et maintenant, il a dit que bon, peut-être la première fois j'ai été arrêté parce que j'avais des conseillers. Il y a Famité, il y a Monsikoyo, Azi, Maye, la vie Mbaloyo, na retravailler kaka na ba famille nangai. Mais c'est grave pour dire qu'il y a des Congolais capables, il y a des Congolais intelligents et qui ont surtout l'éthique, la morale, l'empathie. Oh, bako samsala na malamu. Mais azui na mwana moko amike, je pense que mwana JB a aussi sa classe karasiko au premier musala na ye. Donc asa interne kuna kwa baka. Aye osala stage. Alors, ça, stage dans le ministère, il y a un des 5 pays les plus pauvres. L'idée est de transformer la société rapidement et on prend quelqu'un, Azaneka ou aussi sa classe, et puis na Mususu, Massaro, je pense qu'il y a Zarane, commissionnaire. Mutamonda Muyu, Mutamabanga, Banini, et puis on a msute toyebi vraiment l'activité n'a été maintenant au moitié sur les APKK dans le même contexte. Donc c'est dire que la qualité,
la qualité, les compétences, la qualité de joueur. Au moins, tant que ben ça va kako, mutubi les Santos banine parce que ben professionnel. Mais les lots sikoyo, toujours travailler na amateur, des gens qui ne savent rien sur le développement durable, comment construire un modèle économique, comment tout ça la pour l'amboke banobi mabo. Ce sont des gens au bayebi makamwalate, bayeka po basomba bilamba, ba voyager, ba ndambo mbongo bikande zalaka pona ko financer via JB pia na bayoshi na ye banini bambongo msusu caméra rejoint moi paquet moi 300 000 apesi moi na bi keno pesa papa hein? C'est comme ça que ces pays fonctionnent. Que l'on peut sa papa, que nous sommes Yoshi, na ba Weston, na voilà. Donc, mais il faut tout bimana paradigme, il y a médiocre. Il faut tout bimana paradigme, il faut tout bimana mondo, il y a ridicule. Bazo c'est kabiso mokili mobimba. Bazo c'est comment népotisme y a niveau oyo. Voilà, donc c'est-à-dire que Mawa Mingi pour Namboko, pasteur Joël, mais il y a beaucoup à dire, mais n'a évité, mais Bakende, à 2 mois et demi, Bakende, Batika Congo tranquille, comme ça, bateau, bazan, mayele, Bayako, remplacer, va continuer, Moussala, Oyo, Mboka. Voilà, merci beaucoup Ndogolio. Voilà presque dernière question de Kominasuka. La dernière question est que la diaspora, nous voyons un peu de marche, soutien à la victime, les Kakina Goma. Mais maintenant, nous sommes à Kinshasa là-bas, au Congo là-bas, on organise, on veut les élections. Biso awa to éviter position na biso zali parce que des fois to sala un peu dissocier un peu na makambo za osama la tamboka. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter un peu comme apport dans le Congo afin que aussi que la voix de la diaspora soit entendue? Ben, ce qu'on peut apporter, c'est continuer à parler, continuer à instruire nos frères qui sont au pays, que c'est en dissociant le bien du mal que torobongisa mboka wana wana eza likambo ya liboso il faut tosala il faut que peuple ayeba mabe na malamu peuple koyeba mabe na malamu elingi olakisa neti nini soki balalisi yo nzala il faut kotelema soki bazangisi yo mai il faut kotelema soki bazopesa oka $1 pour que olese sa famille mobimba il faut kotelema donc peuple congolais il faut azwa capacité ya koyeba que aza na valeur azela te que l'État nde aya kopesa valeur ye moko intrinsèquement il faut ayeba ke naza na valeur na mboko nazo représenter mingi congolais nyonso biso nyonso ozala mongala moswahili mokongo banini toza muluba toza na valeur ndenge moko moko te aza congolais moko te aza abotama mpo ayibaka mbongo ya leta congolais moko te abotama mpona bayembaka ye David Mangaya Fani Tshisekedi non biso nyonso toza ndenge moko bango bazosala ngo na mbongo ya bino ya pays David Mangaya asala eloko moko te na vie oyo ezosala ke akoma kofuta 7-8 musiciens na mbala moko bayeba ye bazozwa et puis bazokofrene développement ya pays le couple wana David Mangaya Fani Tshisekedi mbongo bozosala bozopesa bamusicien bayemba bino bokosala biloko bokosala bamisala bokosala bakompagnie bokosala me baindustrie ya batomate ya banini pourquoi vous avez ceux qui bayembi bino ne kombo Tshisekedi esi eyebala et ça na tina bayemba ngote non mais c'est grave ne c'est parce que quelque part na kati na bino bo santaka vide bo mona ke to yebana me non ba sentir te non ba monite ya bozozwa mbongo à l'état bo sango ba feti ba pagaille bani mais pasteur le peuple congolais au Bazana Congo, na biso tous travailler en symbiose, en amont, en bimon, pour tout travailler, que mboka wane telema. Tout si sa pauvreté na mboka na, au moins tout du minyango, tout ça d'infrastructure, ou permettre que pauvreté quitta. Et je sais que tout travailler, mais tout travailler nini. Tango Félix Tshisekedi, tango Vital Kamerhe, tango Jean-Pierre Mbemba, tango Samba Lukonde, tango batwala nyonso bango baza na ide kaka bazala wana po bazwaka mbongo ya leta.
C'est ça nini soki nasali analyse nangai ya ba danger otoza nango danger ezali Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamerhe na bato wana mususu oyo bazokokanisa ke muyibi eza normal. Koyiba eza normal, kokosa eza normal, kolalisa peuple nzala eza normal, kozwa basi ya batu eza normal, konome ba nièce banani ba tante baneni na kati ya cabinet na yo bango bazomona ta mabete. L'État pe aza wapi pona kosukisa bango. L'État ezali nde kaka bango moko o bato bazosala mabe. Voilà, nous sommes dans mais tokolemba te tokobunda parce que za musala nzamba apesi biso na se yango tokolemba te yango makasi. En tout cas, merci beaucoup de Olivier Bolia, merci beaucoup à l'émission. Je pense que ce qui dernier mois est allé au Koloba et puis on va se quitter et puis on se retrouve prochainement. Dernier mot, merci Nayo, pasteur Joël Condé, merci Namsalo Salara Pona Bisso. Et vraiment on est sur mon idée belé na lobby na landa qui émission na yo soit qui moi makanisi na émission à lobby surtout et voilà donc au peuple congolais restez soudés, restez fort tokobi makara toza l'échec mikolo yo toza pays à pamba ba président ya pamba ba ministre pamba ba makamnyo sezo simba na ngote. Alors mais balo le roi toujours opportunité à rechanger le gouvernement dans 2 mois, faisons-le pour toko de ça empathie, toko de ça travail, toko de ça sérieux, toko de ça optimisation, il y a bien fort pour na tout ça la musala qui toko pour na mboka na biso. Voilà mon dernier mot. Merci. Merci beaucoup de Olivier Boya, à la prochaine. Merci. Rambala mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola rambala mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato banda sena jantotila na bomba pena matadi na koti na kisangani akasai pena katanga lekanda mboya pasa yati Angola otana Gabon bandimi bakombato ndengo yoto kobola tambala mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yoto kobola tambala mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato na poto tina Bruxelles on verse tina Liège kitana mama Paris Italie Espagne na Portugal Ilomese bana Gaza bandimi bakombato banani bakodute nandema ya kombato nengo yo tokobola lambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato nengo yo tokobola lambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi bakombato, Ilombese bakubana, bandimi bakombato, banani bakodute, nandema ya kombato. Lengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato lengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato mobuna walonga te na mabele
Tolele Nzambe ya pesa oyo mboka Tolobaki Kovidete akanisa kimseki Totele meni na kontezole Yaga mekunda kanambe